Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans l'émission sur la Bible. Émission sur la Bible, Kambami Bongo, na Sœur Marie-Grâce. Sœur Marie-Grâce, sur le côté, na vidéo na biso, au partage vidéo, au aimer, au ilake, et ça abiso bien. Nzambe aozanga te kopambola yo. Na émission na biso alelo, Nous avons émission sur la Bible, nous avons juste sur nyonso eza basé na Bible. Nous avons la réalité où eza mokili parce que même la Bible ezoloba apôtre Paul azoba est-ce que nature eza conseiller binoté nature faut enseigner rabiso to côté rapé oyo eza nature to côté o eza nature na mokili nzamba pambola biso lelo na ye na analyse sur livre ya servant de Dieu au Catherine Coleman et en Amazon ce qui vraiment aux âmes na ekolbela ba ministère ya basi ba femme ce qu'on a appelé aux en Angleterre aux en possibilité à kotanga anglais au ko somba Bible oyo na ebité sur na français to na ba langue sous ezali mais ngana za Angleterre na oti kotanga ngo na Angleterre donc epesa kingai epesinga makasi et enseigner ngai qui na partager na analyse que si livre oyo pe na ba femme o baza appelé nzambe a benga bango na ba ministère pardon ngongo eza bien te ngongo pendi eza bien te na zeli ebonga pourquoi ezobonga te pour ba prière kaka ezoleka mata na prière donc na choix te ba ba yebi voir na ba yebi ezala boete mais non sala ka mission non sala kaka pona ko sunga biso bana nzambe eloko moko te ko stopper biso to yaka kolobela o eza ya nzambe na biso na kata ministère ya mwasi oyo ya femme oyo Catherine Coleman nzambe atilizaki ye mingi donc même ba serviteur de Dieu misusu le bateaka bapesaka exemple ya femme oyo Catherine Coleman mais eza facilité koza na ministère ya mwasi kobenga ma koza appeler une femme na kata ministère libali baza mais eza facilité parce que okuta la makambo ebele mais yango ndete ekostope yo au servir nzambe o abenga yo appel à moi si oyo azalaki livre oeza Dots of Destiny Dots of Destiny azaki na destin destiny nzambe mutu nyonso na sa moi oyo azaka na destin oyo nzambe abengela ye donc you have the destiny ozana destin oyo nzambe abengela yo alors nzambe abengelaki ye kozala femme servante na ye mais akolaki lokola jeune bana nyonso bakolaka bana mobulu azali kutu teti na kata livre nde namona asala mama na ye surprise moko pe mama na ye après bato kokende abetaki ye un jour na kata église azaki touché par Saint-Esprit na bakende kaka église na papa na ye touché par Saint-Esprit aki na âge à 14 ans azongi ndako kutu babetela mama na ye lisolo mama na ye azali kutu te po abikela na mwana mabe yango to memaka bana biso na kati ya ba église même ata babungi nzela lobi bakozonga okozala appelé de Dieu nzamba benga yo mais même propre famille na yo bonzimo pe nanu te peut-être combat na ono na liboso e banda na bango na ba fausse accusation na makambo belé e banda na bango surtout biso africain tozala ba esprit o eza ba lié à famille na prière na yo ko bando ko découvrir makambo belé pe bandi ko longa ba lié wana ba lukelo ba problème parce que quoi ici ba hôtel na bango lokola Gédéon a quoi qui hôtel et ba parents na ye ou ezalaki hôtel ya bal et lukela qui problème mais nzambo abenga ki a défendre ki yango kobanga no bitumba te bitumba so ye elakisaka ke non kombo na alingaka ali bitumbe ye elakisaka kombo na ye saba ote
pas bunda longa se bitumba eza te aosali la kombo ya Sabaoth te nzambe alingaka komanifeste bakombo na ye nyonso so mikolo na vie na yo avandi ozwa kaka non je vais gérer te pouvoir te akoya na bitumba ye moko pour se présenter lokola Sabaoth te akoya na bitumba ye moko pour se présenter lokola le lion de la tribu de Juda. Amen. Na kata ministère Catherine Coleman nzambe atilizaki puissamment nanguya. C'est possible à utiliser yo. Na la femme o nzamba benga. C'est possible. Mais nzamba atilizaki puissamment. Ministère na yazaki collaborer na Saint-Esprit. Premier collaborateur na yazaki Saint-Esprit na kata ministère na ye. Mais la kata ministère à Catherine Coleman na mona ki na bitumba. Bitumba oye komaki même physique. Bitumba oye komaki na spiritualité na physique. Tant nzamba bandait cotiser puissamment, et il y avait de jaloux. Il y avait de serviteurs jaloux. O balinga ki nini grâce au nini moi saza na ngobi sauté. Bamso approcha qui est pour la koluka kozwa. Bamso approcha qui est pour la koluka ko détruire. Bamso approcha qui est pour la koluka ko bundisa ye. Bamso kenda ki même ko simba bakisi. Bakisi. Pour la cas niveau de mandat qu'utiliser mais un péché qui Catherine Coleman était assis sa mission na ye tina sena moi oyo. Aye ko travailler na mutu ba collaborer il y a que to travailler ensemble. Amoni élévation Catherine Coleman komi komata. Amoni Catherine Coleman akomo kende wow, zamba komo utiliser puissamment, zamba komo pambola ye spirituellement, physiquement, financièrement et boti jalousie. Un jour ba yebo église et ba kangi église. Ah bata Catherine Coleman babi non, photo bouka porte wana. Ba bouka porte ba kote ba sala service. Ezaki bitumba physique penda ma kofe betami. Poazaki mwasi oazaki marié te na moment na mobali mo akoma amonaki akoma luka neti aya neti ko kitisa ye neti ko luka ko traumatiser ye parce que aza mwasi. Catherine Coleman ayaki ko bala mariage wana ezaki contre volonté nzambe. Nzamba sepela ki na mariage na ye mariage na ye esuka ki na divorce. Tala sacrifice. Un jour, mobile en watinde les cartes. Na jour à Valentine, à Taliboye. Alobi, à Tani carte d'amour. Oh, mobile na tinde la qui est. Ex-mari na ye. Ma monsieur Tanguye. Ayebi si mouto bazakine na bureau. Alobi, batu musus boye bate sacrifice on a sali. Aboya ki mobile wana parce que la mariage na ye pona. Nzamba zaki akoma ki jaloux. Asepela ki na mariage wana te ndenge pas zola ki mariage na zaki na ndenga bien te na ndenge erreur yango to sale erreur oza et c'est possible ya telema obongisango fala tika fa abandonner alinga ki nzambe makasi abandonaki apréféra ki nzambe kemi apréféra ki nzambe ke libala ebele ba comment préférer bazoe pa nzambe pour la libala pour la ministère te pour la gagner ba amte bazoya pour la libala. Si quoi lingi muto to sacrifier vie na ye pour nzambe bazala auction moko bozala auction moko te. Pour yata mona obéissance na sacrifice yo tambola selon yo bozala auction moko na yete. Bituma même se lever na ministère na oza mwasi kobanga te foza dur nzambo abenga yo abenga ona kibo mwasi ayebi Déborah zaki marié mais nzambo abenga ki Déborah azaki juge pas zaki prophéteuse là koma ki na guerre Déborah ke mobala Déborah kenda ki guerre te mais Déborah ndem ta kenda ki guerre parce que yenda zaki appelé de Dieu. Yinda zaki ministère zaki kat na ye donc na kat ya mibali c'est possible batanga yo mwasi koleka pe bango na kat ya mibali c'est possible nzamba utiliser puissamment koleka bango eza disponible à motema oya kotala eza makambo agenda te
eza su na temps na temps oyo nzambe otala su gender te nzambe otala keno o mwasi moko aza disponible o keno na koya alobi me voici Seigneur envoie-moi. Yes Lord, here I am, send me and God will send you. Tamsu bibel baza occupé. Catherine azaki approché na ba auto bengi pe ba faux prophète o balingaka ko approcher batu pona ko bema ko bebisa ministère ya baninga basala nzambe na ba expérience te. Oui, cause en expérience c'est bien, mais basala kanzambe na expérience te. Et belé bazala ba expérience, basala nzambe na ba expérience oui. Mais comme la maman moko zambatika bango. Siko batwana na expérience na ye ako approcher yo surtout ba ka mingi kota basi ako approcher yo pour le cas à détruire yo ba vrai ba vieux prophète. Vieux prophète approcha qui jeune prophète oyo pour la détruire ministère à jeune prophète o jeune prophète a mona ki lo kwa ya za déjà na expérience na landa ye nzoka ndako aneko tumula libulu na ye moko akufa amikota ye moko yoka Saint Esprit ke oyoka muto ngana za na expérience eza yo ce qui osaka par expérience tant mususu mwasi mobali ona ça par expérience te ya ça par obligé par Saint-Esprit aloba na ye par Saint-Esprit atinda ye par Saint-Esprit atiliser ye. Nzamba tilizaki Catherine Akulme makasi eboti bitumba peut-être yope nzamba utilizo makasi utilizo makasi to utilizo makasi ozoka mungongo nanga ke bala bato bazakanga na zana expérience makambo yo ke bala bango ngana na expérience na ministère ke ba tamso sa suna nzambete. Tam ça vrai vieux prophète. Ce nzamba bengo na ministère à prière, tika la prière. Ko yate ke non nga za expérience ya ba enseignement te yo enseigner na ndenge na yo. Ah eza makamba prière. So ba bengo na parole, tika na parole. O nga za kana prière te ke no sa prière na ndenge na yo. Ah eza makamba parole. Mutu na mutu nzambe asale la kaye na ndenge na ye. Catherine Akulmen ministère na social qui a toujours na Saint-Esprit. Yango tabi tumbezalaki azaki toujours ko s'élever. Na kata histoire Catherine Akulmen na moni betray. Trahison. Azaki femme moi bande ko pesa batunyo so confiance. Mais belé ba bizaki na confiance na ye et belé ba net ko sala calcul na autant boy ba contrat bazalaki ba même na ba tribunaux ba bosa na bola munaye yango foza keba na linga otanga obi kotanga eza bien erreur o ya sali ona mone bela sala ki ba erreur et belé na zuango na latiango. Est-ce qu'on a Nathalie na l'erreur na ye non ça la moté. L'erreur na ye non ça la moté. Pour la tanga qui na yebi ke no obi tumbe zalaka. Mais nzamba tika qui est à continuer qui toujours utiliser. Malgré tout bitumba et qui physique. Na mariage na ye problème ya qui gloire et kenda qui batmatika qui est même Batbatika qui est balongwa qui muninga na ye bakola na ye bandana âge à 16 ans banda qui ministère 17 ans je crois ti bakola qui a obligé abandonner parce que pour le mariage na ye mais toujours atika nzambete andimes ko sacrifier mariage na ye soka vanda kazela ton nzambe alinga bala mariage a bien. Catherine Akulma sa carrière ya kozwa mariage oyo zaki volontaire nzambete ezala ki pe ayete
yango nzambe ayaki na kati te nzambe abundisaki mariage wana ti lokola alingaki nzambe azalaki oblige asacrifie mariage na ye mais ebele balingi bamariage moye basacrifie nzambe eza te mariage eza te basacrifie nzambe batikele bamariage. Na ministère na yo senga Saint-Esprit azala na yo collaborateur à liboso ezala Saint-Esprit ezala motu te po moto asala baerreur. Na ministère à terrain na klumba na monaki nzamba atilisaki maladie ebande kotelema liboso na ye te na te na livre oyo yali badocteur ebele bayebi ke moto akufa na miracle service a Catherine na kulme mutu abiki docteur amoni na obima zoba azoyebisa mutu ke non kotanga te kombola ngate ke non ngam na traita ki yo soko tangi na ofunda yo toko samba la leta nzamba silisa asukisa kamayela ba docteur malgré tout ndenge nzamba tilizaki Catherine na kulmen ba invitation ban ezaki na mesa na ye. L'église partout, même aux hôpitaux, pas qu'il ne peut guérir malade. Malgré tout, nous avons baptisé Catherine Kulmen. Catherine Kulmen a koufaki na maladie. Na mbeta hôpitaux. Et, muto maladie, bando tele melali kolona, bando tele maliboso na été, na koufi na maladie. Ce que mutu mswe ko troublé, comment koufi na maladie? Non, nzamba ngala kisaka ke non azamutu. Azamutu nozo servante nangana nzela maladie pobo mona que c'était pas yem tabiki saki aneko bikisa ezanga Jehova Rafa zakinga azaki ka simple instrument oyo na ponaki na le kananzela na yena bikisa kabatu. C'est ça yango na kata ministère kozalaka orgueil te. Catherine na kulme kombo na ye koma lumière et pelaki kat na ye kombo na ye bande kotangama partout partout na monde entier partout et même qui jalousie mais ye ebaki kozong sa gloire ne pas nzambe kombo na yo etangama na zanatan on a ça ka intercession nga moko na ndaku nga pour les serviteurs ba servants de Dieu o ba yebinga te. Par rapport à la lumière aux zakat na bango et pousser na connecter na bango na spiritualité na bakobon de la peau na bango na posta pe bango ba ebingate misusu to vanda na bango na bureau malgré tout élévation tam na kenda tam sous Congo na vanda na na pasaka na kosolo na na zui rendez-vous appointment kosolo na prier pour nanga misusu ba ebi na bango na ngate non nzamba sa grâce te na kutana bango ngamoko par lumière. Oh Bible dit que non, beaucoup de la lumière et koya kat na yo, batba kolanda lumière. To vanda te to kondana bango que non, ye kombo ya komo mon ami danger te, eza yete. Natan tozali ya ko poster, ya ba vidéo, ya ba analyse. Nous sommes à ébiku tout que ba la analyse. A ébiku tout que ba finga ye. Ntaya fongoli caméra zo finga bandeti bandeti suka atika lotala ngo pété atika omona ngo pété ayeba ngo pété mais mutu wana yebi lumière wana e déranger ténèbres aye ko finga lumière na ye esali pe que non ta connecté a komi ko bonde la pona ye a komi ko lobela ministère na ye. Moi si o yoza awa to anata oyo nzambo sopa poussé par Saint-Esprit, nzamba sopa molimo na ye. A sopango na ba femme o ba koza prêt à ko sacrifier. Makambo belé pour ba amanzambe, makambo belé pour nous servir nzambe. Tous en attend wana. Mais alaka prête. Yo mutu moi so bengami na ministère, za connecté na Saint-Esprit. Ba oya. Ta nzamba comment utiliser puissamment. Ya bien bakoya ba apprécier yo ya mabe bakoya ba ozanga te ba hypocrite pe bakoya ba comme ma trahison bakoya zala ferme zala dur ezali souté ma orgueil te pe sa gloire pas nzambe mais zala ferme zala dur
Ezate pour me donner expérience à 30 ans. Yom to bandi sika. Aloba no boite. A kokipe ko memayo lo kwa vieux prophète au koufi. Surtout ma femme, bazaka facile à manipuler. Facile à manipuler. Moutounio surtout à quoi na gentillesse. Ah ko sekisa yo. Non, sekisa ye. La qui c'est gentillesse. Mais garde. Kene na tout dans Saint-Esprit. Est-ce que ko sekaneza mutu ma po ambebo? Ko sekaneza na kata motema to ya mbebo. Kene na ko tout dans Saint-Esprit. Yo photo ça la boye. OK, problème te. Oh prophétie. Prophétie ba boya kate même examina kango. O yambi prophétie wana mais zonga. Ata après une année, so na nzamba lobité ko ça le plaisir te koyate. Koyate zela nzamba loba. Koyo kufa le kwa vieux jeune prophète. Otiki famille, otiki mwasi, otiki bana, otiki mobile, otiki ministère ango. Zela nzamba loba. Oya benga yo. Na vandi awa pona ko na ministère de femmes pona ko encourager mwasi moko boye. O bando mu na bitumbeza. Au moins pas bitumba pendezo ya physique. Ya Catherine Akul me koma ki physique. Mais tika na ebisa yo. O nzamba te kati na yo. Ata bakangi porte. O te ate. Au le kanzela. Walo kwa mai. Mai pe pamba pamba te o te mai ya mbonge. Tango yaka. Ata bato ngo ndezalaki Titanic. Tala ngo ndenge ezalaki mezinda. Moyembi mwa ema somo ebalele ki asimetia. Walo kola mai. Tango yaka mbonge mati. Nyonso ekekuta na kati ya ebale. Ebimisi yango libanda. Oya omela emeli. Wana naobela mwasi moko. Naobela Deborah moko na kati ya mibali. Bako luka ba intimide yo. Tant ils attendent intimidation. Et attendent qu'on gagne la âme de Dieu. Les âmes. Jésus revient bientôt. Jesus is coming back. Et attendent ba qualité. Peuple de Dieu bazo kufa. Mutababota ma Jean comme Jeannette. Mutababota ma ki Jeannette a comme Jean. Tant d'esprit Sodome na Gomorrhe ezo régné. Confusion totale. Mama telema. Zamba oluka ba femme. Esprit à Catherine Kuhlman fois 2 ezo zonga. Plus que au Catherine Kuhlman a salaki. Nzamba oluka basi wana. Basa l'erreur te. Mais Catherine Kuhlman malgré toute la difficulté dans le ministère tina souka. Tina souka. Ba critique Nathalie ba journaux ko critiquer ko loba jalouser kotaki ko commissaire ba jaloux na ba journaux na ba télé estopa qui était ba vandelo ba mission ba vandelo ba live ba loba o ba ko ekoloba ba koma na bango estopé yote estopé yote malbana bango eza na nguya te en effet te estopé yote talaka nzelo zokende talaka nzelo zokende nzamba apambola yo ba ama nzambe yana posa na yo surtout mama memaka mwana tala na kati ya Angleterre mbeli nde mbeli na bavia bana biso na bavia bana esenga mwasi mwa telema ba non esprit oya mbeli yo fo kita Saint-Esprit asopa likolo ya jeunesse oyo basimba mbeli basimba minduki basimba makambo ebele tokomi na temps de la fin muto aza na expérience akopesa yo conseil nalobi te ke toboya ba expérience mais na kati ba expérience ba vieux prophète pe bayaka ba expérience na bango pona ko détruire bato
Tango memelo expérience na ye, problème te zwango zonga no epa nzambe. So nzambe alobi te na osala te. Oye impoli na préféré abenga impoli. Oye zaka teti yango ndenga na lingaka. Identité na nga pe na lingaka nde ya kiteti. Pona bonzambe. Oye zaka makamakasi. Nasenga nzambe makamakasi elongo ezolongwa nango te. Seke nzambe amuna ke non makamakasi eza bien. Yeah, akoma sauf a wu men. Donc moi si faut à la carte na yo qui mo bali pe faut à la carte na yo. Nzamba tia 2 cartes na yo. Poto na temps okima mbangu. Lokwa ba boma nzoto bomolimo te ata ba bomi nzoto eselo te. Toi na temps sauver surtout maman. Nzamba comprendre que non ba papa ba trop relax. Maman mo fa tellement qui est sauvé bana. Pour payer sa vie, donc pour payer sa vie, kende ko sauver vie. Nzamba pambola yo. C'était bien la servante de Dieu Marie Grace. Sister Mary Grace. I like to be called Sister Mary Grace. My voice is not good, but I have to do this video. Vous avez bien aimé faire cette vidéo. Vous avez bien aimé faire cette vidéo. Yango na ngaki ka na sala analyse moké na livre ya servante de Dieu Catherine Coleman atika biso kala sombango tanga ezala bien. Na kati ya leçon oyo na ningozwa pe na conclusion nanga eza bitumba eza nango me kubanga bitumba te saba ote moko abunda trahison ezala nango zala keba keba zala keba keba élévation ya makasi obunda pour ba maladie ba obika obunda pour ba wei ba sekwa eza yote eza ozaka simple instrument ou nzamba préféré utiliser na moment wana Catherine Coleman azate nzamba tizaki na moment wana siko azate siko ezata msuyo mais ayote kobetela ngo tolo te kosela ngo lolendo te l'humilité précède la gloire yeba ke nyoso sala if the power of the God the power of the Lord come upon you so ingwela nzambe eliko na yo eza yote sala musala nde nzambe asengi yeba kozongisa gloire epai na yo même okilezo ganga kombo na yo partout ya faute na yo te atopekisi bango bayoka te parce que lumière na yo nde etinda bango baganga c'est normal mais yeba kozwa gloire wana ozongisa ngo pa nzambe kokabola ngo na nzambe te kokabola gloire wana na nzambe te kokabola ngo te très jaloux azaka tellement jaloux alukelo ba problème yemo abengi yo apeso musala okomo mona musala ngo lokwe ya eza yo okomo kabola gloire ngo ayo bundiso diable bundiso ya okotelo siko yesu abundiso na okotelo okabola ngo te nzambe apambola yo partager vidéo s'abonner na YouTube na biso Marie Grace les femmes sentinelles nzambe akozanga te kopambola yo merci tokutani suna mbala sima na émission na biso kaka toso la Bible tozala ba prière na biso pe rassemblement ya ba sentinelle tozala na prière ya tozala na prière ya International Women of Prayer so nous rejoindre biso contacter biso nzambe awazanga te opambola bino nazo ko inviter mama nyoso wazana kata Angleterre partout aux amis le 27 octobre na ve na biso nzambe akopambola yo yaka na ve to prier to lela nzambe eza ve ya ba mama ya Women of Prayer basa mabondeli boya to bondela le 27
octobre vie na biso eza na Eastham na East London 72 Catherine Road ouais Eastham E6 S6 postcode yango wana toposte ba leaflet na biso bozwa ba adresse nzambe apambola biso tokutani sumbala nsima ciao